Naobia nga na sengaki na bino eloko moko na sengaki na bino me bopesi nga réponse te bande ko nga naza censé kaka te ya kosala makambo na volonté na nga. Moi je suis un homme public. Je suis un homme public balandaka ngai monde entier. Je m'appelle Google. Naza na pseudo oyo mutu nyonso ayebi nga nango. Nayebisaki bino ke nazali dictateur te nasalaka makambo na ndenge na ngai te. Bopesa ngai makanisi nasalaka banalise ya ba star na biso ya ba congolais to nasalaka te oyo nga na bengaka na kati ya ba divers. Mais bino nyonso bozo sala na yo mais ezana ngambo ya bato balingi na sala su biloko wana te. Nayebite ba conséquences ozala nini lobela makamba gigola nga nazalaki fan ya Ferre Gola. Ngai nenge bomoninga nalingaki Ferre Gola mingi na miziki na ye depuis na comprendre que Ferre Gola azali un irresponsable papa na jeta ye musika na boaka Ferre Gola musika ni miziki ne na betaka soute. Je vous jure nazalaki fan moko, vous ne pouvez pas imaginer aucune idée ya Ferre Gola. Banda na ya ko remarquer que Ferre Gola ce n'est pas un vrai père ndenga lobakake alinga kabana ayemba kabana na ye, c'est n'importe quoi. Ferre Gola n'est pas un vrai papa. Ngai na linga kasusu ni Ferre Gola ni miziki ne na yoka kangoli soute. Je vous jure hein? Je vous jure mikolo na obeta miziki ga ba Nigérien muke na beta ka miziki ya Franco Rochero to miziki ya ba Nigérien nga beta ka so miziki ya Ferre te kutu mikolo na komo lukasu ba biloko ba ilo kanto kala ba bomengo na komo beta biloko kala ba bomengo na yebite na komo ka suba miziki ya Redi ya misi guya ndengwana nga na beta ka so miziki ya Ferre te. Ferre kaka ndenge na mona mwana na ye ya mwasi, une jeune fille de 19 ans abeti makolo titsiriki po ya koluka nzela poto, tandis que Ferre Gola zo mema bana quartier na ye ya ngirengiri na poto ofele na tala na bi Ferre Gola zandoki. Ngai na loba ke Ferre Gola zandoki makambo ya Gi boko tsanga na kati te. Gi abeli liboma si longtemps jeune homme wana bomoni a souffrir na liboma. Gi Gola wana bozomona Gi Gola baza maman moko na Ferre Gola parce que après de part ya papa na Ferre maman na Ferre Gola ma Maria continue ki vie na ye aso ki pe mobali mususu aboti pe Gi wana na biso to aka matrimoine. Donc bolingo ezalaka mingi na bano babotami maman moko ke papa moko. Donc Ferre Gola lingaka za la fière na leki na ye Gi alingaka za la fière na leki na ye Gi parce que ba wuti libumu moko. Mais soki botali attitude ya Ferre batu bazo ganga Ferre olinga me magina poto Ferre me magina poto webi mbula nini Gi bande kobela Gi soka Ferre ya komi o bakota studio Gi malade sili bako kota studio bien makamunyoso kitoko soki kaka album bimé bandi succès Gi akoti malade pe malade musute folie liboma maman Ferre ezala moto akoki ko consoler ma marité maman na Ferre Gola azate na minute azate maman wana azali inconsolable. Trajectoire oyo à subir pendant tout au long ya maladie ya mwana na ye botika mwana na bakoma ko kange ba chaîne po basukula ye. Il y a des choses qui na ko betela bino wa masolo awate muta ebi sekele aliwa ya Gi ezali Ferre na grand frère na ye Orly. Yo mona ka Ferre nenge bazaka na Orly te. Botala kate Ferre na Orly nenge bazalaka ba maka musuku teza na ngwa koloba te. Nga na yebisa bino deja Ferre azaka ndoki. Ngai na yebisa bino na chaka mai na munoko. Tango bakangie na prison na obeta masola Ferre. Bolanda ba video na nga wana. J'ai témoigné que Ferre c'est un sorcier. Akamata mwana wana ya muke. Mwana muke ya 15 ans. Alalisie 9 jours libanda. Tina Zakari baba baso ake kofuka melena ndaku asenga Ferre bolimbisi alobi Ferre yoka mawa au nom de parents kocha mwana na lupamu mwana ola libanda mwana ya star. Depuis ce temps wana na yebisi bino ngani na yina Ferre na osala video te po na linga Ferre te. Mais tant que papa
nazana bana ya basi bazana âge na ye. Moi j'ai une fille aussi hein. Azana âge ya mwana wana. Mais faire ninga la lisaka mwana na libanda pendant 9 jours. Ezaka choquant. Ezaka choquant. Na talanga bia faire gola zandoki. Andoki. Webi na rab shetani lingo la koloba Satan. Na arabe, Satan, nta Satan kibir, tu es un grand Satan, na arabe. So qui muta fingio Satan, arabe fingio Satan, et l'ingo le ba considéré comme un diable impitoyable qui ne pardonne pas. Kombo ana Satan, boka sangote la kisoginini. Satan signifie démon. Est-ce que mutu normal a ko linga so spedo ya démon, ngana so spedo ya Google parce que je fais des recherches scientifiques, beaucoup de recherches, batuba baptisé pseudo ya Google et zo tambula nange longo. Siko yo pseudo wana ya Satan qui signifie démon. Bala tsango fere na nzoto ponani. Bo pesa nga réponse. Après ba comme sibino ba Gaulois. Gaulois nani yoza Gaulois? Yoza Congolais ou yoza Gaulois? Obi Gaulois ezanini. Bo pona kombo musote bo pona Gaulois. Gaulois ce sont de grands parents de Français. Les grands parents de Français sont des Gaulois. C'est pas, il s'appelle Gola. Vous allez même prendre l'appellation de Gaulois. On a comprendre bino mais pas des Gaulois. Yene ni comme ça bino batunaye. Bino oza batafer. Do batata na bino ba maman na bino ba potaki bino na kombo ya fer. Mais vous êtes malade. Monsieur Goyoka bango suki banani o ba chinois o ba. Mais des histoires comme ça, banina ba ivoirien, ti batu ba bomani na kombo ya batu. Vous savez, batu boni ba bomana pona weranson na jibempian. Tellement que vous êtes malade, vous êtes naébité. Ndengini na wiko pesa bino ba qualificatif, nini ona wosa na bino. Moi, ngana ebaye ke Pichwana okufa. Ngai. Eza prophétie te na ebaye ke Pichwana okufa. Na dernièrement na ebisa ke bino ke batu ba osenga ngana sala vidéo moko sur Guinde ngazo bela bongo na ebisa ka bino. Chaque jour na lobela bino makamba Pichwana te. Que batu pena bazo pousser ngame Google nengeni. Na kendaki na salon de coiffure moko na Château d'Eau. Na kataka suki batu tout me Google zo zela nini Google batu tout bazo tindika me Google zo zela nini c'est une émission ko obikisa boni mo Pichwana. Ngabi no makambo eza très complexe na okota ngote. Batu boni o batindiki tindiki ngai. Me Google ça l'émission rapide me Google zo zela nini bikisa molimo Pichwana. Ngabi Pichwana déjà za na kati ya mulangi. Ala na kati ya cercueil. Na lubango Pichwana za de na kati ya cercueil. Le lot toujours dans la deuxième semaine, Pichwana zagi de na kati ya cercueil. Le lot toujours dans la deuxième semaine, na zoro ba bien. Pichwana zagi déjà na kati ya cercueil. Bino boyebi faire gola te. Botala métamorphose nini o faire gola sala na vie na ye. Parce que batu misuta on batala ka faire gola boye. On dirait ba otala été bazo yoka yende. Na sengi bino botala faire gola métamorphose, c'est-à-dire changement corporel nini o faire gola sala na nzoto na ye. Vous allez comprendre. Allons le lamba botala ba tatouage nini ya sala na nzoto na ye. Après boya kozongela nga botuna nga Google ba tatouage wana lingolo banini. Na opesa bino réponse. Botala na mutu ya faire gola parce que akangaka mingi roko moko na mutu. Akoma Rastaman. Rastaman. Ma Rastaman. Botala mutu na ye. Ndebo kozonga botuna nga Google ba tatouage nini faire tsana nzoto na opia bino réponse. Faire gola. Kombo ya Shitani bozoyo keza na arabe enikolo ba Satan. Shitani. Un arabe soka ebision ta Shitani kibir. Alors, nga yamona ebiseki bino ke na kokota masolo ya guité. Parce que ceux na bina kota masolo ya guité ça na ba vérité mususu a exploser. Cette fois-ci vraiment na bendi na nganzoto na sukuni maboko. Soki boko finga fere bo finga na ndenge na ye. Soki boko yina ye bo yina ye na ndenge na bino. So boko sala pona fere bo sala. Mengai makamba fere na okota ngosu mingi te. Makamba fere vraiment franchement na okota mingi te. Mais fere ngai sina koma dessus na
nga ici na koma dessus na makamba faire na rolo balobaka su mingi te na faire naza même na bateau yo bazaki ba pire petit na ngapi na baya ba ebisanga ba bia ya yo mutu na biso peno mukubwa na biso me faire nga batebele si ba pikisanga makamba faire wana na zo ebisa bino vérité parce que nazaka na ba vérité moko so na bimisi e créaka ba problème moko ya makasi ya omoni nga be na linga suko sala be mission te ni affaire kaka na mingi te na auto sala mission ya Sindina Kofi Olomide boy bien mission na il y a des gens qui m'appellent oh il y a vraiment dosé mukulu kombone tena kati donc tellement na yebani mingi tellement nazana ba proche mingi tellement nazalanga na batu mingi donc nazalo wa banaliste musuti à cette émission pe bon et souki na onga na niveau ba réseaux sociaux na niveau d'écran rien nga vraiment komona partout na kenda ko yoka pena ya eloko na peno sala kia et déranger mitema na biso alors sikoyo donc sina kuta osala su musala ya rakate parce que nyonso na osala nga na sala émission séquentielle donc émission ba partie comme na ngonga tokangisa ba séquence batu pena ba ya longola partie yo ya partie yo longola oh mais mission ici là bolongoli longoli nyonso mission siko musana ngoni vous voyez ya wana ebisi bino makamba faire gola ngana okota te on émission na salaka ya faire gola même ye moko pas sepela na ngote franchement na kobombela bino te ye moko a sepela na ngote atala ngwala ndango nyonso a sepela na ngote vous comprenez nansi alors ye azana monde na ye italien na makamune azo sala na famille na ye mais eloko nyonso na mokili ezaka ne bandeli ezaka pe na suka parce que na yebisa ki bindo na lobi faire gola andimi bakanga ye ba memise Koulouse akufa après akoya ko ressusciter maintenant ya ko remplacer ye na lobaka eloko wana alobaka na bino eloko wana abi faire gola acte asali ezali dangereux bokeba bato baza na ceinture na ye mbeke kosalama na lobaka ngokala kutu depuis faire gola bimi boloko ça fait longtemps ça fait longtemps na yebisaki bino faire gola bimi boloko année passée na 2022 c'est pas aujourd'hui na lobaki na bino que faire gola bato bazingi moko akoleka mbeka ayeko bimisela bino bizorbi iloko moko ezanga tina bato bazo bina ngolo kola bapakoli bato binzembele na nzoto bato baza ko sepela na ngolo kola bapakoli bato mayaka na luketu alors bino moko lokwa bolinga mbeka yangwana succès bon mona na ba star wana bosalaka keba bino batu bolandaka bango bosalaka keba mais Pechuana Guy que son âme repose en paix à souffrir mingi Guy aloba ba vérité musu bino boyebite alobi bena ke no na maladie so nginga boy faire muto yaya faire muta osala ngaboy abi misa album moko mona ngo bizorbi yende muta osala ngaboy Guy aloba ngo déjà est-ce que ça m'a rembali boso mais ngana okota makambo wana te eza très complexe eza très complexe makamba faire gola eza na ba vérité mususu ko yoki yango oyini faire gola mbala moko ba vérité mususu eza na kati soko yoki yango kaka oyini faire gola ngasi na yina faire gola ezate na osala vidéo yo pona kanda faire gola non na yina yeke na sepela kasu na yete na miziki na yete point barre fali pupa na oka su miziki na yete nga yoka su miziki fali te o asala na kati ya famille nga na sukula maboko lelo ba conséquences zo monana. Lorsqu'on est un papa irresponsable, la conséquence est la directe dans la famille non bana. Lorsqu'on est irresponsable,
Alors babiloko wana opusaka ngate o Google sala boye o Google lobela non 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 ta wana d'ailleurs na yebisa bino déjà batebele balingi sauter na sala ba vidéo je vous ai déjà dit batebele les gens me demandent toujours que Google au moni ndengo sala ba vidéo na yo ezalaka très touchant koleka ba chroniqueur faut faire très attention à la vidéo batebele bayebisaka toujours ngai et puis nga moko na remarqué que ceux qui na sali vidéo nesi vidéo il y a divers chroniques au moins ils en a plusieurs milliers de vies parce que nazana na manière moko yako monisa batu fait nazana façon moko de travailler yako ramener mutu jusqu'à l'éclaircissement ya likambo ko faire comprendre vouloir comprendre aux gens likambo ezali nini alors eza don na ngai alors don wana na ko utiliser na makambo susu kena ko lobela kaka bato moi-même aussi j'en ai marre vous menez tika bato on se ba kufa bango na bango ba kufi ceux qui ba potana bango na bango ba potani voilà ki bato pena batinda nga ko Google lobela masolo lobela masolo qui a kokufa quand la côte il y a 3 semaines passées batu baso yebisa nga lobela masolo qui a kokufa nga na yebaki déjà que qui a kokufa ngai batu tout au solo na bango to beta masolo ya qui pena mbeka mbeka ko mais lobela ngote non wa etalingate ya gimbeka aba gimbeka qui a kimbeka mais lobela ngo pardon parce que bino bozala kaka bozo tinda ngai lobelango tanga ko lobela komi ya blessé mitema ba golo so ba golongo bazala ka ba zambien so pe baraka banani na yeba rapete yo blessé mitema ba partout ko kende so kutani kana congolais moko oyebi kuteke mutango za congolais ya Google ya pena boro saraki moko no blessé mitema ba golo arrestation affaire gola boni bazo yebisanga na nzela nakomi kutunga moko ko comprendre te mais yango ba golo ngo ba tsa bango na kisi ou bien nini na ndo ko blesser mitema na bango ya webi penda na landaka yo mingi mais ya plan betaki mokolo wana affaire o blesser mitema ba golo na yeko kengela bongana bi mais les gens sont malades quoi là. Moi j'ai fait mes analyses scientifiques approuvées na solo bena ba fait après na yebisi bino oyo bomba mina kati o bino bozo monate c'est ça qu'on appelle une analyse oyo ezali révélé te analyse ce n'est pas une information que na yebo yebi Gigola petit frère ya faire gola babota maman moko akofi mais ça c'est une information ngana ko yebisa bino comment il est mort na koti bino na mabomba mieza na kati c'est ça qu'on appelle une analyse scientifique approuvée mais ayebisaki bino bana mainga na bi makambo wana ngai na sukuli maboko na koyi kokota yango te ta kokota yango te na tiki kimia ezala na bino bagolwa na tiki kimia ezala na bino bagolwa makambo na bino bagolwa pardon bomeka ko benga ngai te o Google sale loko moko ya mbangu ata nazana ba information nyonso sur liwa ya gi ngai na sukuli na nga maboko makambo wana na kokota na nga mote tozala clair là-dessus ata po nazana ba information oyo ko panza même bato mais na sukuli na nga maboko na kokota na nga makambo ya gi gola te ils ont la vérité mosusu qui na lobby na yebite ba vérité wana to benga en français la médisance une ezali acte ya opposer ba vérité méchante ezana ngo vérité maison soit bato alors moi je peux pas demeurer à kosalaka ba vidéo yo ko bando tungisa ka milimo ya bato te que lelo bato balala te po Google asala ki émission moko alobeli boye parce qu'il y a des émissions na sala ka bato balala ka te ceux qui bino boye bitengana ko yebisa bino
ceux qui n'ont l'accès bino messenger nanga pour refondre mon quoi des messages c'est quoi ba message à pour finga ya ben intimidation loba soko mona loba to kende panganga to bebisa yo moi les gens m'envoient des messages comme ça porque bino boke ne panganga mingana za mokitani ya chibamcheunga kafumba mpata un grand chef coutumier donc biloko wana banganga ba biloko wana kuti simba kate ponganga nga so asaka na ko betaye na piniri epe na kangi ndaku ya kinganga na ye akokota su kuna te pona zali descendant ya chibamcheunga na uti na bena mitanta mwana ya lubwele mwana ya nsapo biso za bato ba intimidaka biso te na biloko wana obwe na boete te il est raté vous comprenez on a épicé gars bino ke ngai makamba faire gola pardon na okota wango soute mais nzamba batera ga faire gola na ba démarche nyos azo sala pour na succès na ye mais boye baké chaque chose a son temps. Il y a un temps de jouir au malheur des autres, mais il y a un temps aussi de pleurer en soi. Boye barango vie na vie nenge toza boye toza éternalité ato salinga imabe ato bominga leo na kufi yo tiga na bomoy tozali éternalité un jour à défaut kufa kutu na ba circonstances moko koleka pasi yo gi amoni pendant plusieurs années. Un bon chanteur hein? Mwana na mungongo na ebite mungongo mwana euta na libumu mama na bango to wapi quand ni bozo mona faire gola zali mwana na un bon chanteur soka poser mungongo oyoki ne lengi soka poser mungongo oyoki ne lengi bolanda ba vocal nyonso gi asala tout sans exception nyonso elengi ne lengi ozana vocal moko ya gi asala okoki sepela nango te eza wapi alors ezaka pour na faire été mais Congo et perdre mwana moko de fois na avenir munene na avenir na ye. Et puis les gens me disent que oh non tika na yo gia ke na banda kwa nganga mingi weza ba masolo yo orli gola loba na bino pona amemisa leki na ye kuluzu moko ke soki a baby po banda ko kene na banda kwa nganga mingi nani akina nganga kwa nganga te nganga nini oko ke na ndaku na ye obela liboma soki ndako nganga ekomi ko belisa bato liboma alors bato ba kende su ndako nganga te nganga za nani obino bozolo banda kwa nganga za motoyo un médecin traduit oyo amonaka makambo spirituellement yona babenga nganga bino bokasi nganga za nani aza ndoki nganga za ndoki te bongo bana mayo nyoso bazana na bakombo ya banganga siko baza ba criminel ça n'a pas de sens. Nganga zali médecin traduit spirituel donc soko zali nganga c'est goza grand moto obiki sakabato siko nganga o abiki sakabato ali no bebisa gi est-ce qu'il y a un sens? Est-ce que makambo zolo ba fumeza na sens? Makambo zolo beza na sens. Mwana na kembeka ke mwana muke mingi et puis atiki mwasi na zemi ya munene nani okabula mama na ye mawawana na ko ikolongola mamari mawawana c'est horrible bandaka nzambe nini batiki mwana wana te ti jusqu'à ce que bakene pas mukuna ba église nyonso oyo eyebani ekenda sango mwana wana bakotaki ye mais mwana wana makambo ezalaki na église te yaki libanda musika makambo yaki musika ngana senga na faire gola continuer na ba kisi azalaki na mwa liboso ya ba mami wata na milangi fala continuer na ngoki azonga suna makambo africain senga ba sacrifice mingi batu ba okene ba mbeka ba négligence ba biloko faire asalaka ezobala na yete sokotali oyoki banzembo faire ozoka que c'est quelqu'un vraiment qui adore la nature, qui adore la femme, qui adore la vie. Mais soko au vandina yende oko comprendre que motoyo ya solo kombo wana ya shetani ya démon et bali pende ya solo. Batu solo ba google tika na yo gia bandeko kene bandaka nganga mingi der faire kutalinga meme na poto aboya. Ah est-ce que bino vanda na faire pour
boya koloba ba témoignage ya buzoba ndengwa faire kuta mema mwana na yemoko ya mwasi te mwana enzela tsirki yo zo ko betela batu masoro ya faire gola ngaba memaki yo bigi azanani na libota wana kubeta masolo to vandi lengiga ko beta oyoka makamoko ya buzoba pa batu zo ko betelanga et puis bo sala ba commentaire makambo belebele yo bigi wana zanani na kati ya libota wana. C'est son frère propre. Bon, c'est son frère. Makila na ye. Moi, on a beli bon matin moulaï. Batu boni bazoe bisanga Google. C'est l'émission. Ngai na ke na château d'eau. Na salon de coiffure na katasuki. Batu ba tonda ni na kati ya salon. Batu na zolo bana bino na zolo bana zoko sate. O Google za na salon wana. Po mo biso ko malo wa bastar moko. Batu ba tonda ni na salon me Google nengi ngo. Ayaya. Bete mission moko pona pechona ko pechona okendeka mbekabo. Combien de fois na ebisi bino makamba kike batu bazot senga na sa l'émission moko pona kina na bikisa molimone. Mais moi je suis pas en guerre avec Ferré. Tout le makambo ningi zali je suis pas en guerre ou bien je suis pas en guerre avec Ferré. Makambo a Ferré azo sala na gi telingate. C'est son petit frère. C'est son petit frère. Ngama mafere bon ngama mafere alanda on soutient na salaka vidéo ya liboso na sali deux vidéos inédites sur Ferregola vidéo ya liboso yaki pona mwana na ye ya mwasi Ferregola tika libanda ya lopango na balabala pendant 9 jours une jeune fille de 15 ans alala libanda pese biloko na sani ya mbwa. J'ai fait une vidéo na saki choqué. Nasaraka choqué na comportement à faire. Na ego ça la deuxième vidéo à faire na arrestation na à Charles de Gaulle. Et quand j'ai compris l'homme en personne Ferregola na sala soubemi. Izana nenga mabete na koyoka banzembo ya muto te azana bolingo te na libota na ye. Je suis désolé bolimbisanga na sikawana. Mais boya ko bima bazuzi ya balabala te. Bobi mabazuzi ya balabala te. Combien de fois faire Gola pesi Gola maboko tanga baniko bela? Combien de fois? Mutazo tinda muto abande ko sunga mwana wana c'est la maman de Guy, maman ba faire. Ko bimisa ba mbongo ko tinda na ba église ko pesa na ba pasteur, ba tsayi maboko ba bondela pona ye mama wana ko tambola même makolo. Mikolo nyonso pona mwana wana. Guy azana mwana muke ayebi mokilité. Atiki mwasi na zemi. Oh. Ndeni bino bolingo za bazuzi ya ba musicien bazuzi ya balabala tala boye babilo wele na Congo so ezaki na Nigeria Ferregola na pe ba ko soyer na banoko baniatie mosekwa moko dimensionnel batikie bolumbu na balabala carrière pesili parce que bino bozana donc Bible côté la bino makasi c'est pour cela vous pardonnez même de vrais criminels o baka ko boma bino na Congo un jour pe bolimbisi bango bulimbisa bato nyonso basala bino mabene epoka bulimbisa bato nyonso basala bino mabene epoka ya Kabila vrai ou faux ba misuku to basenga bino ba pardon bondima ba pardon na bango mais ba boma de milliers de Zaïrois donc c'est vous ezaka ka ndengo wana justice esala makate kaka pardon mutu eyaka na ebisaki bino makambo ya Guy Gola na okota te pardon na okota makambo te na ndenge ya mabete me na okota te na vananga parce que so na bina sala vidéo moko na exploser ba vérité awa pardon oyo ba Kongo balobaka dodo kolo pardon to vana bisoka boye bate belebe ba komosenga kaka Google ko sa sube mission te be mission ekomi embêtante. Et bato bazola la ba pongité son salika que mission ezo déranger ka bato na ebité makamuni na ona lobaka na be mission ngo na finga ba bato te na kosela ka bato makambu te na lobaka mabe ya bato na bosolo te mutu asali mabe na koloba malamu te mutu asali malamu na kosele lokuta non bon sigo ba vidéo nini yango yo ezo déranger bato. Voilà, chers amis, chers compatriotes, je suis presque à la fin de cette voilà introduce parce que na boy na ko sala vidéo moko boy ba vidéo nanga
tango ekotaka na ba plateforme minene surtout bino batu bolinga na bino polémique bolinga divers bolinga mingi makambo moko ezoya ko sepelisa bino okomona pamba bokomi déjà na 6000 vies au bout de 2 heures du temps pamba 12 000 vies na mona ki yango na vidéo moko na salaki JB Enono ami dans piana et Cindy a vidéo na ka tango batiango na ba plateforme ebisi bino tika na tika la komona vidéo te donc chaque une heure mata 1000 vies 1000 vies 1000 vies et puis eza vidéo moko o esali plus de vie na ba plateforme nyos ponini ezaka na ba buzobere makambo ezanga tina et les Congolais aiment ça makambo moko ezanga tina bon na lobite ke liwa ya gigola ezanga tina na lobinde Congolais lingaka mingi divers que par exemple ba vidéo na salaka sur la politique économie wana ezalaka mingi te batu balanda kango mais soki okotika na divers buzoberi oh là 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 soki ezalaki bambinzo na mabele okoki kotondisa nzungu na ba vie voilà eza nature pe ya congolais hein? Eza aussi éducation hein? Parce que j'ai vite compris beaucoup de choses dans les Congolais. Bon, voilà, Bandeko, Bozelaki, Nasa le logo mogo sur Gigola, mais malheureusement, Oyo Bandeko c'est là. Na bimise le bino angote, je suis désolé. Et le banango, j'ai bien piana, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. C'est là qui a Google le baboye, mais le roi na lobi na ngaite na ebeke bo sepelité a Google il faut panza kaka o panza nteke te botikela nga nteke wana na ya ko panza ngona makambo politique ya mboka na ko panza ngote na makambo ya liwa ya mutu. Vous comprenez? Na sala vidéo moko ya liwa ya Marie Misamu au bout de 2 jours, on a commis déjà 240 000 vies. Au bout de 2 jours. Deuxième jour, on a commis déjà 240 000 vies. Il y a Marie Misamu, il y a une vidéo. Les Congolais aiment ça. Jusqu'à ce que les Bossons na banda ko tsaka kombo ya Sapulu Bwele. Na monaka bango moko bakomo benga ngo Google. Oh, monsieur le Google oh. Nani ngona bozo benga oh eza yo oh na komi Google oh komi Google banda lelo est-ce que pour kanzaka pseudo na ngamu na mitiango na nzoto non sanga ngoto batizenga pseudo ya Google nasarani itikali pende ngwana Google. Mon nom c'est Sapulu Bwele. Mon grand-père s'appelait Lubwele. Même Batunyo soit bien en cas Lubwele, y compris ma femme. Dans ce barouta on a bandé kokola. Jomo Batuninga petit. Yango kombongo ya Lubwele. Zaka yo moko bien babambi okanga bino c'est mon nom. Kumbo moko elengi na koloba via moi c'est que ça ngai moed abina kanza ngo kombo moko ponga zaka na star bandakala kasateke na komi star soki nekete ngana ki star bandakala toute ma jeunesse na zaika star jeunesse na nga mobima na zaika star ngai jeunesse mobima na zaika star boka sateke na bandi osabe mission le loté a détrompez-vous na bandi be mission j'avais juste entre 22 ou 23 ans de mission ngani bozo mona bo Nazala be mission sur Boluki na YouTube Romona binongo barchive avec des grands journalistes français, ba journalistes belges, ba reportage minene vous n'a participe pas, ba documentaire minene n'a participe pas. Sur Bozo Luka Romona ni c'est la fuite de Mobutu documentaire wana elongena ngeza na kati
soki na sali bino séquence ya mukie Jomo va parler si Mobutu akimi arozonga soute c'était moi mais bon mon aka elungi ya mutango naza makambo belé c'est pas aujourd'hui na bani makambo c'est pas aujourd'hui hein. Vous pouvez demander à ma mère aza vivante utuni aneni moi na bande ko sala be mission na Zaïre na zolo bakutu Congo te Zaïre j'étais trop jeune. Donc voilà politique pe na bande on lelo te biso za na kati ya noyau ya jeunesse ya IDPS mais na boa qui ça IDPS kala tant comment qui mbonga mabe IDPS bazola dia bazola yokuta bon naye kosomba ba bloko na nga mike na superette na linga ba supermarché te linga mingi ba superette